landa biso partout dans le monde entier na chaîne YouTube na bino to na ba chaîne YouTube na bino Congo ya Lobby TV et puis ba chaîne par autres ça la bango partenariat Africa Telema TV, Africa Telema New Look, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de cette émission internet animateur na bino ben la beauté te apakola poudre te beauté la deuxième république. Donc moi na mobile na bino ça la bino musala makasi vraiment na émission na ye masolo ya mikolo pour na yebisa bino chaque fois bana mike bakota te pour bakozwa sekali mama. En commençant les abika moi Darling Love asimbi caméra vraiment tozo bunda na oka bongo 9 lumière super ngala 9 lumière donc Darling Love asimbi caméra lelo toza mikolo boyebi kaka actualité ndenge ezo dominer toza kaka na hôpital mais na kati hôpital yango to découvrir pe bolingo mo boyeza lokwa bolingo mo boyeza yango to yambeli bino artiste oyo pe atia ba prente belé na ba nzonzing atia ba prente belé na ba film belé botana na ba poto wana. Il s'agit de bel et bien Mimi Kabongo oyo na obenga bien mbala moko ya Queen Mother via kilo ya monde. Donc on a zo pesa mbala moko joyeux anniversaire à ma maman chérie oyo azo fêter akokisi lisusu ba bakisi mbula moko. Donc to resolola na awawa mais to sala songi songi. Mais pour tout ça la songi bien Dr John Maonzo mon sponsor officiel na peso bambote belé na bosanité Filobola qui ça la kaka ndenge to solola ki. Alors Darling Love na bité so ko fongola batu nanga ba batu nyoso to bazolanda ba mona invité nanga na zana ye Mimi Kabongo boni. Bien papa boni yope. Santé za malamu. OK merci c'était. Alors il y a liboso nga na otuna yo na kopesa o liloba oloba na bato nyoso ba olanda yo opesa bango un mot gentil à 2017. Malgré to yoko kanga na hôpital yoko tala ndeko na yo Olivier Mandela o babenga papa océan mais opesa bango un mot gentil oyo kosala ke pour tous en janvier ba fête na nécessité zo continuer. Maman obi ke la raisonner lisusu papa rie to memi. Ba yi makambo elenge bana kana elengi nango na pesi ba fan nanga nyonso ko ba sepela na ba sepela nanga te bazo ba bonne année na bango na lingi bango mi na présenter pe na souhaiter bon anniversaire na ma maman chérie que j'aime beaucoup Queen Mother kilo ya monde autrement appelé l'état. Mon l'état zanani. Bino mo bo compléter. Bala boko ngape la profiter na pesa ba wa ya ngai mbote masa nga Patrick Wanongo lobaki mon ami Jerry Kobetox je te prends en charge. Malgré charge à mon téléki à batterie mais nazo sentir yote. Alors tozana Mimi Kabongo awa avant to kota na ba question msu na retourna yo yebisa biso nanu oze mission to sala tozana kati hôpital lelo toza jeudi papa océan akotaki dimanche yebisa biso yo mutoza yebisa pesa ba ndeko no so ba olanda état de santé ne siko comment. Bon on appelle Nzambe wana non merci o seli o kama na nzota papa océan de lundi à lelo na moni tunda changement makasi pour lelo seki ya lobby akoma olia na yema nyonso male Nzambe yemo azo sala ka ndeto solo to yebisa Nzambe océan o eza place nete aya longoli na mbeto na Nzambe o sala muke d'ici là zo bima na ye o tika na yo na eza sika na ete e cop ni ate tete aole sa famille ndeni ça va pendant Nzambe sali ya makasi koleka ça va vraiment. Alors merci beaucoup, j'espère que batonio so bozo tuna oki ndenge Mimi Kabongo lobi sikoyo moi ça va malembe malade ya ka mbangu mais longoka moi malembe. Alors to kene mbala mo na songi siko nga na bandi songi Mimi to mona yo leti film o markanga makasi lokola boîte noire ezaki na mona mamo jouer pembeni na ba Irsil Pechanga o jouer pembeni ya Stantine biso za na Luanda oyo ndeko na nga tala étoile aujourd'hui même nanga moko na zolo bapé na participer na film wana nani oyo asala ke Mimi Kabongo akota na monde ya nzonzing tika na sala songi nani oyo asala ke okota na nzonzing bo okota na cour de grand makasi bongo et puis nani oyo apesa ogu wana. J'ai maman on te le baraka babi ingratitude de salama pour na bisoté. Bon on appelle ça d'abord merci na modero totokani ko sala Mimi la star na ya modé penda contribuer ebele so lelo na kuta ina batu ya lolenge wana eza grâce à modé lelo so na yeba ba président Sobe ba président Sai ba Queen Mada ba papa Henri pona yeba batu ya moment sinalingaki kutu surtout mingi kota loketo wana eloka batu ya ngate mais loketo kande sepedisanga eza grâce à ya modé totokani on a fait ça que vraiment ba merci beaucoup. Alors on a fait ça aussi au goût ya koya na monde ya cinéma. Nga mutu apesa nga goût ya koya na monde ya cinéma
nande kolinga ba série wana na pesa no ba série wana na ba groupe salongo nando sepia na mama bomengo moi ba comportement mama bomengo ando longwa penza bomengo o batu bayebi akomi moté ya mabe akomi pe mwasi ya malamu akomi ande ko changer penda ba perso na ndoko sepia na mama na makasi na génération na biso beaucoup plus na meta pinga meta so azo jouer na si la biso zo sentir penda que ça va penza bat ba pesa ngelengi osa cinéma bangwana. Alors lelo comment moi passe pour mon aki ningo tangi boye bandeko otanga bandeko na ba pesa ogu to ba jouer ka danger et comment moi passe yo ezo lese yo te salo mabete ningo otanga ba komba papa na mona nzambeti na zo na ba problème na bato oh omonelo moto obosana pourquoi moto to sa musana e bien faut tanga eti ndi na mona ba camarade nga Niki Lopez osonki na mona ba bibi Shimakoma ba gele moi si wana so azo jouer ba pesa ro la maman ya moto apasi alongwe Gloria Mambo akomi gelem akayomo na boya na ndima yete poani malgré na okene moi muke malgré nga pe na kena na nga inate mais na meka ko faufiler moi muke ba bien incarnation des rôles vraiment na cinéma na biso bon l'équipe trop fier bon incarna ka pe na rôle pe na trop te bakosi ya bakosi batala bien ba verifia ba ta baloba adage moi loba muyaka mo so afingisi ba yakano c'est-à-dire que ba yakano so tout et neti biso moko no so ina nouvelle vague so balobi olela wana pa na bino yango zo komisa na bona longwe pa na biso so keneti na groupe ya président Lombe okuta lokwa ba belle fille bazawana ba peshanga bazawana basila bazawana ba so na lobi pa na biso bo mona ke na olobe pa na biso po pa na biso soko yo okuta ba 9 na ba 8 neti ngamona capitaine de l'équipe ba benga ko joueur à mort joueur mort na tête ngai so na mbe loko na wela ona bibi Shimakoma feza yanga alo baba kende coterie mais na ndimite pa biso coterie ezalaka nga sur scène on mimi na bengi penda mama ka epembe na na zuye edi na che na sangisi na drisha motomètre ta bato na so basangani c'est là o inspiré nga maman na kota maman songi ponga ka sensible obengi adrisha motomètre obengi dia edi obengi mort est-ce que mimi o confirmer qui si na yo ya so ke na pharmacie osombani kisi omelate kisi ya ba gris ya elote nzamba likito bonza malekito bo bato wana otangi wana bo biso babanganga tu somona bo sa incarnation osomona bango na bengi bo ba soutien nanga bayetalo na répétition batienga bainspira siko nalaka fier po ani nakutana na bametteur en scène ya bien lokwa bapapari ntango apesa répétition ne Christian Dose ntango apesa répétition ayebisanga te ye tata yanga mpe ndakupe ka bongo boniko ongo sele soniki star amemenanga yango boye esalanga bien alobaka bongo oui siko omoni eloko olobi wana yango nde ezoboma batheatre na biso ebebike bametteur en scène ebele balobaka na bato bongo te coupe kata nano eloko nini osaina biso Christian Dose asalaka baje wana te Christian mpe nda okata siliki boniko boni omoni ndeni neti modero wana na vie nanga modero alingaka na bablague te na cope na lela tout montre alingaka na cope ne te alingaka blague te na cope na ye yakataka mpenza coupe yango moni esali biso bamimi oyo towumei te na cope yango tobimi bao bayela cope na ndenge ya mabe wana mitali bango nga na yelango lokwa buloni oto na bimi na ntongo na tie saki na ke fonction pile. Merci beaucoup, j'espère que ezosala bino plaisir bozolanda artiste na bino oyo asepelisa bino na pekisa bino chaque fois kobenga yango théâtre po eza bacrise de mots to eza bacomplexe bobenga yango cinéma théâtre keye na salle LC na Paris so olingi na kini oke na salle mongito omona théâtre spectacle nde yango na théâtre donc alors mimi lelo os'impose na monde ya cinéma oyo mais na monde ya cinéma on a ototuna eloko moko eloko ekomoboma mwana mwasi aolinga kojouer koincarne mpena role makasi te po anayebi face ekobeba bajwa libanda babebisele g bamona bimi mabe to jo epuis na bandeko na biso misusu oyo nga na yambi bandeko misusu babiba misusu baye koluka baclient na bango na théâtre baclient bakoma na théâtre mais CV bakisama mibali babakisama nga na la retard kopa ngo ah bon mimi oyo yebi yango te yo na okamwa to bakisi sous fonction musu na kopa théâtre bayeluka baclient fort bajwa poto puis na banimero bato wana benga mono tuna basango nde oni commerce nini bosala te yo na oluka to yebi ata nimero mutu moko pianga c'est là tangelo commerce liboso ezali koteka bolumbu na ba WhatsApp na ba Facebook ezo régner fort na basa théâtre ah bon so basala na pesa ngoka conseil batika mais je ne crois pas moi ça c'est respect oyebi combien bapublier bango tempelo ya nzambe tempelo basala na ngo blague te ya mimi na otinda te tenan ko mimi 1000 balles pena ya nzoto ya botawo mimi kabo yoka na kombo na mimi kabo so ya tinda tindi so na tindi
papa 1000 balles na tindi o ba ko saela nga elega 1000 ongo zanga noka ongo zanga no lo mobe pona 1000 balles ozangi no penda bokonza lola diko 1000 balles nga sa onti ndena otamba bena no mimi na danger na ndenge na nga o comprend na mimi na kasi no na boulot na nga na sala baba sala wana c'est que baba complexé nga no benga ba excuser nga na ndenge mabete ba no ba complexé mona moi sinon nous moni pesa no valeur na yo tout le monde na théâtre so ba sala on pe na libanda pour na théâtre na intimité na théâtre mutamtana eloko na ye vous comprenez tinga na Yannick Lusala nanga tango tina Minerva la partie ça c'est que dans les bons bandela pardon la caméra bandela netinga mimika bon non par hasard non oh non lobat la caméra comme non loba ngai mimi mutu na loba so nana Yannick Lusala nanga nana Stone kwa vita nanga nana José Mbwaki nanga utanga moko baxi mibabisa yo mtokata kingai yo nde mutokati ngai ona ngana sisa batu nanga yo kati ngai zanga sisa continue kaka nana ba José Mbwaki nanga vous comprenez nana ba Stone Kasongo nanga nana ba dadi nanga oh ngana betela ratolo lokwa ba Alpha Bokole o tata nanga bimisa nga lelo batu bayebeza mimiza Alpha Bokole batu nanga wana nyonso so ba soutenir nga mabeni ah oui moi ma casse na défense yo kasi nga na kokote etin dans la perfection voilà yoka iloko yo lelo tolongona na page ya makambo ba photo sexy lelo komi na mile na bino surtout bino bana basi problème eza nini mimi aboaki mutu moko boye jele make na Facebook aluki kombo wana eboti ko swana eboti ko bunda te zelanga na loba mimi est-ce que makambo wana izo salama yango ezo bota lelo mutema mabe ozo mona na lelo ozo mona ke mimi lelo babwaki liembasu mimi lobi babwaki lieboye pona makambo wana est-ce que nazo kosa non moi je peux donner comme une conseil na batu o ba osala ngo batika au moins chance ya mutu eza chance ya mutu chance ya jele mambu eza chance ya mimika bonté ya mimika bongo eza ya niki osonkete ya niki osonke eza ya bibishi makoma te mutu na mutu ana chance na soki osali yango babi loko yo lingi basala ote ko sala ngo pe muninga te na bayo ba osala ngo en tout cas baba ndeo nanga basi na pexi bino botika tango osali yango wana mukolo na ngwa yebisi mutu wana ebelo ni no créer au créer loko mabe je donne comme une conseil c'est à prendre ou à laisser biso oyo to sala ngote ngabna na temps na te na charge moko kolega ku charge ya batterie ah oui na osbax atayo moko omoni lelo to sala ezande baba mutu mususu akuti na intelligence na ye na ndawu na bango ti peut-être ba famille ba koka ko étiquette nga mimi na uti na éducation na de base na ndawu na biso mama na biso yebisangelo omuba ma maman chérie que j'aime beaucoup Marie Soubila motema ya papa na keka bongo yebisanga bi mwana ngai eloko eleki ko vanda bien na baninga na vie ezate eloko ya mutu kosimba te mobali ya mutu kozwa te oyo etangami ya yo sala nini zwa conseil eza ya mama abotinga na se nini na retenir yango na bombi na obeba nande onawaka mpona mobali sikoyo eloko ezoderange nga lelo na omona président Werason azobwaka betuka ngama azwa mbongo Kofi Olomide azobwaka betuka ngama azwa mbongo abwaka betuka ngama azwa mbongo bazobunda te baoswana te mais bino bata maboke sobo zela sanangage ke moi ngam na oloba sobo zi mutu moko boye ekomi mutu moko alinga komi se propriété privé na ye et puis soko meki na ye babwakeli yo maladi to bakoteli yo place moko bon eza nango ka motema mabe pourquoi ka motema mabe na bacomédie te ngala obike batu boloba dage ke bacomédie bazana motema mabe nga ndima yango te prévenir que papa c'est un malade l'aime sous famille contribuer te okuti biso wapi no hôpital am surtout tiki bo occupation na biso to yi ye benyo so tout te ba miso ba ya tout partout ba miso ba na tournage neti leo na moni présence à papa Henri et salinga bien na moni présence à Bibishi Makoma na moni pe ya Jelem et salinga bien santu nyonso Martini mo santu donc ake na Facebook aluki ba kombo après abeti mutu wana kombo ebimi asali oyo akosala so pa notindele ba mbongo so pe bakolingana non papa moi d'abord non déteste batu basala ma kamboana c'est pas bon comme une conseil na kopesa bango basala ngo batika chance à mutu ya chance à mutu yanga za yanga mimi yakingani peza yakingani na kobeta siko kombo mutu wana pona zwa soki lelo na zwe bongo lobi nde na kozanga te
ya mabe ba ba sala mo batika osali kombo msana biso tout ça là pourquoi nini zo cop no théâtre le comme ça non cinéma dans tala au moins le loto ba Nigeria ba oleka biso point ba ini ba na solidarité mon gouvernement na zo bomande ya unité pas na bino ndezali te unité pas na biso ezali biso nde gouvernement na biso ndezo sunga biso te gouvernement na biso mokole ko tia biso maboko ba Nigeria na ba trisha biso ba na loko te ba trisha bino me baleka bino te baleka biso te baleka kaya ya baleki biso na banda ko batunelaka olandi banda ko pa banda ko batunela baleki biso nelo te ngamda so batenga na mona bangwana à part anglais on beta talaka mutalala na mo yo assire na yo trop hein trop on assire na yo trop mimi oui so ya lekinga na anglais nga leke na lingala so lobi award you nga na un avantage na ozongisa bo yo ozongisa ni Elo bibi na papa chéri bino bo aba nani boy lokote ngande papa chéri merci beaucoup j'espère que toto ke malembe na ko chiter mais na ngina tuno ba question moko boye lelo na groupe ya Queen Mother Via lelo yebisa biso ambiance eza ndenge nini namoni pe bozana nana takaza et sepelisa na bino boyo te kalibanda malgré ba pirates yango lelo somo bozo évoluer ndenge nini musala ezo kende bien. Bon, biso na nouvelle vague Moussa les autres est intact avec notre patronne Nana Takaza, la patronne. Babi moi si moto moko bien et puis ça na ozu ate. Kanga koma ya bino moko. Te nana mutu nyonso. Batu musu bakota. Jiri poko koma ya nana. Mais ça passe. Te pas te. Nana maboboto ti. Nga bien que femme sage. Beaucoup tu déjà combien de films et belé makasi. Et belé makasi eza 10 ce qui eza jibi. Ya suka boko ti mikolo titre na ngani. Biso to ana suka na biso ezali mboka mopaisation mo pièce na biso suka to kotsa pe sous pièce na biso sika kalate papa maman c'est bon to rabata batu géri mutako sauter nana mutu nyonso ata yo lelo géri ko bektox na yebi musani za la rapien oye lo malamba kombata ngukaka so ye penzo ti yo kanti site tala ebele mais batala yo mais va bien internet lelo nde to bando la kala piraterie internet va bien yeko baki sali sur piraterie ba télécharger ka boleti CD na to somba CD mo ya président Mayo que j'ai salé en passant business nzoto ya ngwana CD na ngona za nango bolia bozolia te bozo kufaka ba pauvre comédien sur ya beli to azui problème il faut ka bolela donc c'est ça pour na lelo piraterie zo mabino faut ça banane faut na bino mo peut-être association na bino te faut na bisota to banda ko pango bien faut botu na obi question o luka producteur moko invité est-ce que bino boaka na ba producteur si to ba producteur boli to banda tourner ndé mais batu musu ba na songi mimi c'est là ngabe na bino c'est là mimi banda théâtre na c'est to banda no théâtre na cassette munene voilà to longa na cassette munene to komi na CD to na ba producteur neti biso to na Alpha Bokole to na Rémi Kilola to na Dadi Titi Kalumari na tourner pas Titi te mais na dingake mi ba Armelou non kende question na ngai ba question na ba réponse non bazali nga mona otanga yo poser nga ba question zela ba réponse OK itanga to al no bandela to za lo wana ba Titi Kalu to za na ba Rémi Kilola to za na ba Armelou to za na ba Alpha Bokole to za ba producteur rebelle ba Jean-Claude Jaffa motema mama Aisha to za ba Major Zolozolo on a profité pe na ba jiti tala ba producteur manque organisation et loko bo mana makambu nyonso surtout organisation mais mutumo auto bisanga dernièrement lobi ba producteur na bino eloko nini esala ke ba producteur na bino eloko nini esala ke ba boma bino ezali apesa un exemple moko yoka lelo na bité ngana songi malobana na oki on pa batu baloba ba bi ba producteur na bino na baza ba producteur te baza ba débrier ya liboso balobi yango ya mibale balobi nini ba producteur na bino vision na bango ezalaki mukie ba produire bino ba bimisika ba CD ba suki wana mais bozo exemple ya David Monsonenga sala fali a produire fali mais azui fali a memie likolo akena pembe na ba artiste amine na sel échange culturel yango le sali fali et loko zangi na monde cinéma na biso yango na ba producteur bon géri omoni premièrement balobaka ndenge bandela ki ngana yo kuta ona katikati Olanda question est mieux placée. On a expliqué qu'il y a des Luka producteur moko boyo vandi ici. Non, il y a mana ba boya na bango TV mais Alpha Bokole ndimela nga ba ko akoleka. Te. Soko bengi ne detinga yi na to tourner na tourner film moko pa Armelo. Dadi ton na tourner na mi pesi le meilleur na ngai. Et comme film
oka ba bengela nga kingani na to tourner na film mo babité na film na ngai na sepe na style déjà ya fille wana bo pesa ngo mimi a jouer ça point travail bien fait na nga so na yeba pe ko jouer te le mususu pe producteur nga proposer te ti to mona ba misusu ba koma wana eza savoir faire na bango nde komisa bango place to linga musala kasi nga ba producteur ne ba tika ko suka place ba ndo suka ba kende marqué yo na sima na lobi boy benga producteur moko banda ko tuna malembe ba yebisi nga géri boy ba bibo limité producteur wana ko expliquer tina nini bakomi limité ngai tuna ngai mimi loba mimi eloko nini oyo théâtre ya apporter leyo nde na ko yebisa ke théâtre ya apporter question wana obi alpha bokolo honorable nzima kitibui mukolo ko yamba alpha na ebike bokolo so la bien a profiter na pesa pe gigi bokolo mboto smanto sans oublier Eric bokole kuna moninga malamu ya ngambe ya mputu so na pesi ngambe te na ma problème pamba sans oublier Chiki Petotokani babi famille wana d'accord na mimi kabongo. Voilà. Et là, on m'a inspiré, on a qui songi nanga. En tout cas, natika rangote, na pesipe Eric Bokole, mon ami, malgré bapoto, mais na lemba kaka l'époule et ça la bien. Alors, lelo, producteur wana bana balar, bazala balar na bango, basala sala ba film. Lelo boza ba victime ya ba piraterie. Mais liloba nini oyo koloba ke na batu oyo bazo pirater lelo ba cede na bino wata numéro mutu mwa pirate to pianga so ta numéro mutu mwa pirate pianga na biso sa biso boy point ko obi ke sa biso mabe franchement ba même artiste comme des musu ba loba ke ba bieza ba sala bino promotion mabe te ya bo promotion sambon ata yo mo promotion sans la obi ke bo saka na papa obi point si tu bino bana queen bwana la obi ah oui tala ka biso bana queen 3 personnes bino bazana Angola bake sani bake musala théâtre mimi ba vous fongoli groupe na Angola na Luanda to zala ka na groupe ba fêter une année na biso pe to ki fêter une année ya groupe na biso eloko ngo yango nezo bota mutema be na ndeni Jérémy Mutalobi nga na mwa muluba ti mimi trop sûr eloko ekote na loko réseau ya te to loko cop na nga théâtre ya te na linga ngo yo mona pesa ngeke ta tende le loko na théâtre théâtre mutuku te baxi yo saka théâtre ko barre babeta to lokutu ngai kutu nde na boye soki lelo na otika kopa ngo bakoka otika ngo taka théâtre kuta na bato na nzima te na vino ko kuta na bango to ko kende penda boye ngana yo audience pa bakotinga na mimi entre mais yo tikali ta l'avantage ya théâtre siko lelo eloko nini oya malamu zana ngona musala oyo na biloko ebele c'est pas la peine natanga ngona TV so na mimi boyelem su gérer invité na tanga ta moko na ko tanga te nga moso na lupango na fona tanga biloko ngo yango ezobomisa batana tanga na lupango na mo boluki mutu ngo yo lobi ani ba olukati so na lelo na fona tanga ngona TV okay c'était eza nga etikala yanga yi changer te longo ya mimi ko ma gérer jamais atana na ngo 10 no tanga ta moko te voilà to comment na suka émission na biso entretien na biso tozaki na artiste na bino Mimi Kabongo oyo azo évoluer na nouvelle vague ya Queen Mother via to comment na shit mais avant na pesa yo liloba ya suka na ngina sala eloko moko vrai ou faux et ça la ka batu plaisir est-ce que et ça m'a bête vrai ou faux non yo mo aussi ça moi Mimi ta la caméra non tala vrai ou faux Mimi abotana artiste et comédien moko faux bandela tala kuna faux vrai ou faux Mimi Kabongo surtout bino bana via boma mtasimbi mazara na bino azana boma faux faux merci beaucoup darling Volov j'espère que tout le monde qui est na shit on est aquí elengi émission ça le donne banque sur question quoi tala ça bien banque sigate la boucle tala ça bien banque sigate na boucle le puta biso na boma to na muteto na Jésus Christ de Nazareth. Ah bon? Grand pote ya l'équipe tout. Nga bomba mana nzambe. Bon so ba bomba ma côté mo benga bomba mana nzambe. Yo moni nga na mimi. Bon ba rande. Non ba ba mi tuno otanga nzambe otanga mort. Kasi ba no to mort amona amututi. Mort na akela e. La réputation ni. Na réputation. Na lobi boy mort za na réputation ni. Mama papa ngape mimi na réputation na ngai. Na fongo la parenthèse moko pardon. Mimi na réputation na ngai. Yo za réputation te. Ils a bien. Ekasi.
non moi pas dans réputation na actrice motomètre pe ana réputation ata lelo akimi biso problème eto to ozoye kaka non koko bon ma sentiment ah maître na regretto umbinga petit na ya pas ça la bino laissez moi poto avant na 6 mois na kin et moi na Londres actrice motomètre quand on a lobi na regretté quand le comportement maître mais na lingo mi maître umbi biso na bibi shima koma lelo j'ai pas compris. Alors, on peut savoir moment de la fin, on a la fin, on a surtout balingaka yo, basé la eloko ni na sikapé, oyo au bombeli bango, mais ngas qu'on a une surprise, mon appelle ça à mon tour l'émission nanga cadeau surprise ezali Mimi Sokola Matakwe eza film moko moi mobali au sala vous allez inviter. Merci d'avoir. Ah j'ai lelo invité ngai na bonga. Ah merci beaucoup. Papa c'est un appel sur merci na mamuno stolo ba ki babando benga na ba film merci. Pesa mo de la fin on a batonyo surtout balandi. Bon merci na balandi na biso bato tala biso na site na biso ya kitoko yo mo yebi na pesi merci beaucoup na journaliste oh yambinga lelo Jerry Kobertos na pesi merci na ba fan tout. Na pesi pe merci na moi si na biso bombeli biso papa aussi. Ah nous allons ingratité. Ah tendresse vous me là. Eh soki ba yé tala soki ba yé tendresse loketo pete ali yi ba les qui ba zi oyi na pesi na lobi na mutute na lobi ga oyi na pesi mbote na bayenyo surtout yanga Charlie Malula triple D motema ya sida ya bilele sans oublier mon ami privé et masqué Mimi Matusia da jaloux on a bois qui ta aussi kanda mukuse sans oublier na yé moko Yannick Lusala babi bo soigner so botika Yannick Lusala pour na Patricia Kabongo na pesi mbote mingi. Ah, Zambe, yep na fona longo la chapeau. Mama na ye moko camarade nanga mona epesi obangi nga banga te na batala nga banga nzala na liwa nana botepa nga banga nzala ka na liwa. Ah bon merci na longo li chapeau pe na opesa nana botepa mon ami privé et masqué babi moi si ozo contrôler so boza nana botepa azali pe akojala. Na pesi mbote mi na maman chérie que j'aime beaucoup na famille na mobimba famille Kabongo na lingmo na pesi pe papa Henri na sepeli beaucoup na visite papa Henri et ça lingye bebe mo nesika Sambeli ah esika na wala kiso ke bato Sambeli esika na wala Jele Masambeli eloko kam Sambela ka maman na bominga na puya papa na suka beti to me mishane wana ezo bomanga to me minga. Ah, tendresse si batela biso papa océan et au sala bien Charlie Malula le bien routine de la code na yo mona moi si on a jamais à kosa Mimi Matous pas bien routine da code numéro non déjà na pesa ki na boye comme mbonga maladi balia rater so ba pesi yo Jerry ya ko comme ça va somi papa océan miliki so bo comme ça ngo business ya masumu ko le ro joie ngape na ko comme ça ngo business. Alors contact na quand même na éviter beaucoup mo boya pour pesa contact mais na éviter so yo boya bon nga contact na nga pesa beaucoup plus na bo ça na ba remarque pour na musala na nga ba injection na bango baloba nanga ba défaut nanga baloba pe ba qualité nanga mon numéro est 00243 ya Willy Moucheni c'est-à-dire code ya mboka 09 95 5012 on a numéro nanga beaucoup tanga na WhatsApp bandelango Jerry va bien nana problème na yo merci numéro nanga 00243 09 95 5012 bon nanga na WhatsApp imo Viber nyonso naza na beaucoup plus bo benga bosanga ba remarque na ba suggestion et ça nanga bien pour na matériel sous musala yango c'est bon na pesi merci na yo muto yambinga lelo na émission na yo merci beaucoup na moni na luka autre na yebi ko luka na moni cameraman roumain tala darling love mwana ya mokie mwana pe ya pembe oui biso ba luba onction hein to botama na makila ba jif. On doit toujours combattre, mais jamais abattu. Merci Nabino Nyonso Baibolandi Biso. Merci beaucoup. J'espère que Melabino artiste Nabino Mimi Kabongo Oyo to solo la naye vraiment to solo naye. J'espère que ça bino plaisir pour nga gérer comme tox naïf sarabino à chaque fois. Batebele bazomi benga on a président ya presse. On a président ya boy. Nga na mi benga 207 na benga ka beauté te beauté deuxième république face au vraiment hein et longio vraiment. Est-ce que vous en a beauté donc là nazo pesa mbote mbala moko na bandeko nyoso bozolanda biso puis na yebisa bino bato nyoso tu bozana mimi ya utolo bangwa bato bozana posa libondeli bozana posa ya moi ko sunga artiste na bino ça n'engage que moi chaque Congo désormais bo benga chaque Congo ya ba comédien kombo ngo yango na lati yango. Donc j'espère que ma femme boli payer nazo banda ko travailler ba mona site mo en collaboration pour aider à rapper ba artiste et comédien mais sauf mbongo bandoko tapa na ngati so bo benga bo soutenir Olivier Mandela aussi ya bo benga na numéro ya Tendresse Dibinga la sirène bo bengi na plus 243 89 96 25 430 donc bo benga e bo sola na ye
libondeli na bino moi moyen financier na bino ekosala bien pour artiste na bino azongela bino sur la scène et surtout que asa déjà na ba film na bandaki ko préparer pour asalela bino. Allez alors pour nanga na suki wana tokuta na émission koya mais Dr John Maonzo sponsor officiel yebisa bango babongisa masolo quoi. Dr John Maonzo j'espère que na bisa ko azala bien pour miko to na système boma relation soigner rancune pour bato na solo ka baleki belé faut donc boyo sali mokili na donc to suki awa to kuta na émission koya po ngana ka desa c'est